Tata Molimo Santo. Posa ya Satana Moyini. Yo Sidika. O fongola mali. Pour que Nabiso na ye tozangela. Kasi papa. Tozali kopesa merci pambate. Otiki bisote. Ozali ko interpeller bisotangu nyonso. Tokeba. Yango wana papa. Ba oyo totalaki na gauche. Ba oyo toyokelaki na droite. Ba oyo totalaki sima. Olimbisa biso. Limbisa mokili. Pambate. Biso tolingi komona. Oyo lobaki na mbanza nsanda. Banzembo ya mawaye kozala lisusu te. Mokili se kosepela na kosepela. Nyonso wana yango nde ezali kopesa kanda epai ya moyini. A déranger processus na yo. Tulandi. Ndenge makanisi ezongi. Na nzembo yeyimbama. Ngai na leli na sali mosala ya pamba na sali. Papa osali mosala ya pamba te. Biso bana tozali. Yango wana tolobi. Ata mokili ekoningana. Biso kaka sima ya yo tata Simoki Mbangu Kiangani. Tokolemba te. Ajax. Ajax. Olimbisa. Bayeko sinale biso ke Tata Molimo Santo asengi nzembo na koreki. Ajax. Ata mokili ekobaluka biso sima ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Allo, Pamatambe.
eko ningana ningana isose na sima ya kimbangu ata mokili eko baluka baluka isose na sima ya kimbangu tolanda ye tokolanda ye yangani molimo mosantu tolanda ye tokolanda ye yangani molimo mosantu. Nzambe na biso simba biso na maboko mibale biso tokotika yo te toye maboko pamba te tomemi fleur ezali signe d'alliance et d'attachement songisa biso na motema na yo otambola na biso elongo toye na bapigeon oyo ezali elembo ya komikitisa peme ya kotindama pememe elembo ya komikitisa tosilisi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe eto ulombe ndi Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kambo ye! Kambo ye! Kambo ye! Eunwe, Embazie, Bilubia Kuroe, Yangalala, Esengobi Esengote, qui est ce voga, qui est c'était, Tsai voga Tsai Kwe, na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Ya solo makanisi ekendaki mosika bongo bia bongo te kasi makambo mingi eza kozala biso na liboso biso fo tobatela bandimi biso fo tobatela lingomba banzambe bazali wapi awa na nkamba ya solo esika nini bango bazali te mipai mutimo kongonde bazali kona gapo na bangi na banga te tosimba likambo oyo tokosimba bie tokosimba te tosimbi yango deja kasi moyini azali be azali te akende ske likambo ezali boye etumba ezalaka na libanda
kasi oyo kati ya ndako pasi be pasi te bango kaka nde bakobongisa makambo nyonso elekaki yango na 5 mois batata bateyaki biso mingi batata balobaki mpe soki tobebisi tokosala nini tokozonga na bobumu mpe tokokufa nga soki natali mikanda oyo bato basinyaka bambuta eza na kati ya mozole ti sikoyo eza kaka kuna natalaka ngo bato yango mpe basinya mikanda bakenda moke batikala alo biso soki tobebisi pasi bapapa balobaki boye bipai touta tokozonga lisusu te biso tokende liboso baoyo bakozonga nsima etali bango bongo bie bongo te makambo nyonso toza koloba na bapapa komi komona na miso bitumba ye makasi kasi biso makasi na biso na mabondeli soki nalobi bien na ndako ya Nzambe batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko misala pe presque biso nyonso toza ya kolemba mpona nini bayini baleki mingi okona balobi boye okona basali boye okona makambo mingi biso na biso na kati na lingomba malili wana tolingi yango te toyokani ya oyo likambo ezali awa eza monene mokili mobimba bazali kotalela biso toza koexplike bien eza mpe na bible nayebi te bato babanda kozela molimo santo koya bane nini wana baza kozela pesa ye mikro papa opesa biso maloba mokili mobimba bazali kozela molimo santo koya depuis 13e siècle esika nzoko de molimo santo sikoyo ye aza kati na biso me biso bakolola ye nde tozali kotelengana aza kati na biso aza na kati na biso ye wana aza koloba bozobangisa nga tozali nde kosimba tozali nde nsima na yo papa toza kosimba nous sommes derrière vous bapapa bazalaki bango misato papa kurutu papa kisolokele papa dialunga na papa diangenda kuntima bango balobaki bien awa bakotikala attention attention bobebisa te tobebisa te kasi bitumba ekozala bino ya makasi zaki papa mpe azalaki na bato na ye azalaki kosola na bango bongo be bongo te bayibi mpe bahistoire ebele papa bakebisaki ke wana bakotikala makambo ekozala na bano tokobota bango na bango bitumba ekozala batata bazalaki koyebisa biso biso na biso bana bitumba ekozala kasi biso tolobi kasi papa bobongisa biso tozali bana mbutaki ngani nde ya kotikala na bino makambo nyonso ekozala epa na ye pamba te ntango tozalaki na 5 mois
papa bango misato bazaki na mausolée. Ntango babimi libanda ndenge baza kosola bango misato, sikoyo papa Kulutu aye kopose question, soki nakufi bokokunda nga wapi? Tala bango misato ndenge bazalaki. Mbuta toyeli wana te, alobi te oyo nazoloba eza ya solo. Balobi tokobongisa. Nsima nango bake likambo yango na bambuta. Bambuta mpe balobi ezali te likambo eza na bino, esika tata azali okozalaka kuna. Nde programme ezwamaki ke soki akufi akundama na mausolée na lopango papa pembeni ya papa Kimbangu. Yango esalama be yango te. Bango misato na bamama baza kuna. Kasi likambo tolingi tolobela, papa Mfumalonga avandisaka biso bana nyonso. Soki olali na Kinshasa okoya kolamukela na Nkamba, soki olali na Nkamba kolamukela na Kinshasa. Mutaki ngani alobaka te, asekaka te. Bino bosekisa ye, bolobisa ye, makambo nyonso ezala bien, bino bana. Po makambo nyonso etikalaki epa na ye, papa Mfumalongo akei. Entre temps masolo ezalaki mouvement nyonso, bato nyonso batata banani aza koexplike. Alobi eza na bato bayoka bien na monoko ya papa Mfumalongo. Toza kozela mwana na biso Zako akoya kobongisa cabinet. Papa Kulutu mpe alobaki toza kozela mwana na biso Zako akoya kobongisa cabinet. Fuma Mbanza mpe ndenge moko bango misato ndenge bakangaki makambo na bango. Po badesordre ezalaki mingi na cabinet, mpe ndani azalaka secrétaire général papa Lutarila, kuna mpe manevre ezalaki mingi. Papa nana akufi te bya desordre. Papa tininga na Kasanguru bambuta mpe bazali awa kofongola ndako ya Nzambe ezali kuna. Me koreki na bamouvement mosusu Yerusalemi bayaki na Kasanguru, desordre ezalaki kuna. Wana nini kiti biso na biso bana. Papa atindinga wapi? Na Lubumbashi ndako ya Nzambe. Kuna susu desordre ezalaki. Nakenda kokuta ndeko kuna. Me papa Mfumalongo alobaki nanga tokende na papa Charles tiangenda. Ye alobi akokende na ye te, nakendaka nga moko. Kimbata Kuluzu papa atindaki ngai. Kuna elekaki nango bien. Na frontière Angola papa atindaki kuna, atindaki ngai. Kuna mpe elekaki nango bien. Atindinga kende kozamba maki Nzembo na Boma. Kuna mpe elekaki bien. Place nyonso oza kotinda ngai ezalaki bien. Me makambo tozoyoka lelo tala kaka. Biso na biso bitumba ezaka makasi. Biso tokotaka na babiro ya bato nyonso te, oyo baministre oyo badepute banani tokotaka te. Soki mokonzi abengi konzi ya mboka wana tokendaka. Mpona nini koevite ba problème.
me bango bakotaka babiro nyonso ekoma nango ya bango biso tofundaka te kasi oyo ezosalama na miso na kati ya lingomba bato bazokotango. Tata président Mobutu a réhabilité Tata Simon Kimbangu. Fumalongo alobi kasi obimisi na boloko te. Kasi likambo te après 20 ans ekosalama. Tata Fumambanza akufi testament ezalaki te. Ngai nazwi place kola papa zako atanga Lubumbashi kasapar na babiro nyonso presque bakonzi bayebaki ye tobandaki bademarshe na ntango wana Tata Kabila andimi makambo na biso nga nazwaki testament me Fumambanza ki boye boyebaki likambo wana bie boyebaki yango te boyebaki te na makambo wana banani fale balandela yango kabinet te kabinet yango elakisi ke makambo na biso chance papa zako lokola simbaki cabinet azosala bademarshe nyonso kokutana na babiro te toye kokóma na conférence ya liboso kolakisa misala ya Tata Simon Kimbangu na pasi ya mama Kimpavita na 2006 président apesaki nzela 2009 ndenge liwa papa mama moyo ezalaki na temps flamand akundamaka na ngombe Kintsuka tosengi koro na ye eya na nkamba eyaki be eyaki te demarche papa zako po cabinet ebongaki procès ya Tata Simon Kimbangu tolandili yango tozwaki mpe baprofesseur Ndolomingo Nkanza na Sabakino na lisusu Elika Mbokolo aya boyibi histoire nyonso wana na moto alandelaki yango papa zako cabinet procès esalami kutu ezalaki bato mingi ya lingomba oyo bamindele bafuta biso mbongo oyo bakangelaki Tata Simon Kimbangu makambo mpe ye kokuta ngai nga nalobi te eske kolo Yesu ntango babomaki ye bakangi ye famille asengaki mbongo o te bo ndenge nini tokosenga ya Tata Simon Kimbangu toza mbongo eske tozwaki mbongo me eza na bato bazwaki mpe mbongo bazali boke komona avocat chômé mwana na ye atikalaki bafuta kaka mbongo nga nasenga mbongo te lelo Tata Kimbangu atika so na boloko te banani basali likambo wana biso te nyonso ozomona na miso ozolobama bato bazwa koluka biso balingi kaka tobebisa tokokana me biso tokobebisa te Fumalongo alobaka bien epa tozalaki tokozonga kuna te bango nde bakoya bana biso oyo basuka musicien wana tolobi akufaki bakendaki bapelesika babuzi bainvoke bazwi mbongo retour soki ezala bango pamba te papa basali accident bakufi mpona nini sino mosala na bango basalaki ekende pamba biso mpe ezala bongo sala likambo oyo bapesi yo komisa yango na suka ndenge bateyaka biso na bible
l'ICC encore un patron azui bato na mosala de 7h, 8h, 9h, 10h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, patron abandi kofuta. Moko atali patron, est-ce que obosani? Kenini? Biso tobandaki na tongo. Ndenge nini na bato premier na suka salaire ndenge moko. Batalaka ebandeli te. Batalaka nini? Nzambe atalaka nini? Biso nyonso eyebeli bongo? Tolobaka mosala ya pamba. Ya pamba te. Ozowelela bokonzi ya likolo. Oyo etikali ye moko Nzambe akopesa. Lingomba ya suka ya tata Molimo Centre. Tondimaka yango be tondimaka te. Yango balobi bolingo mibeko lisala. Oza koya liboso tozozela. Nanu tomoni yango te. Mais lingomba ekome na trouble. Suka na nzela bie tokomisa. Omoni sika totelemi nde yango wana. Papa sako kombo ikokende na ndenge ya mabe. Mais non. Bapapa nde batindaki ye. Akoya kobongisa cabinet bino bato bakotikala. Tomoni mpe osali yango tozosenga tozala tranquille. Nga nano na nome motu te. Nga na sine eloko moko te. Toyokani ya? Place na termine nde yango wana. Place ya suka biso moko toyebi yango. Kanda ya Nzambe na bato oyo basalaka mabe eza na nzela. Okomona ke okoluka liwu. Okomona yango? Makambo eza na Bible te. Ezali? Allez, professeur, tangi la biso place wana. Pese Bible. Koluka liwa na ndenge na yo. Kamine lokola eza koleka na mibwaka kamiyani atanga omona mibwaki kamine etelemi. Boyebani ata yo ezali te. Papa Umba. Eza na mutu te. Papa eza na mutu. Na komba tata mwana pe tata Molimo Centre makambo papa pesi biso ezali na mokande moniseli chapitre 9 kuna nde papa ekomami boye mayoyo makoya kati na mokili me mayoyo bwana makolanda kaka bato bazangi bilembo tata Nzambe na bilungi na bango. Donc mayoyo wana tango amone te ozana elungi tata Nzambe elembo tata Nzambe te asuyo pasi 5 mois. Oza kubunda ka pasi 5 mois. Soki 5 mois ekoki babakisikiri mosusu. Donc baza ko lokaliwa melewa ekimi. Ami bwake na mai ya lobete na kubumananga mutu te. Akangi singa na nzete ami tembiki singa lobete na kubuma mutu te. Okwei oza ko lokaliwa me lewa ezate. Ezandengo na papa. Boki chapitre ngeta. Et la kisike makambo mingi ezozela biso na liboso. Bapesi biso ntango tobongama. Soki toza kobongama te tokokutana na makambo ya pasi mpo tozokende. Oyo baza kopelisa babougie etali bango. Biso tozali kuna te. Bato bakomi mpe gauche à droite trop. Na bandeko na biso ndenge tobotami banzela bazokota eza malamu te. Beto yibeke batozo kende. Azali mwana na yo. Bakondima? Bakondima te. Nga nazaki pasteur. Bakondima? Nazaki longi. Bakondima? Nazaki sel. Bakondima? Pena nini? Tobe bisi. Te nazaki flitis. Bakondima?
Oh, nazaki musicien, bakondima. Koreki, bakondima. Yerusalem, bakondima. Ajax, bakondima. Mon Dieu, tu connais la passe. Sinon, merci. Tant que tu allez, tant que tu senga Olims, tant que tu es Olims. Dès que tu moni passe na motema, Zambali Msabiso, tu le bika katozong elate, na kombo tata moi na pe tata moni mosanto. Amen. Kimbangi Simoye. Yambo totonda matei ya nzambe na biso tolobi boye. Soki papa asindiki biso nde tobimi na limemi ya nyonso directement toleki na 3000 francs pe honneur ya papa directement. Donc sima ya 3000 francs directement honneur ya papa. Bika tokubikeno moko atonda lusiku musutu tambuli kwa tata nzambi muzora kwa seye mwane tata mwanda velela munkumba se ye bwana ye tata mwanda velela Voilà, batata pe ba maman bandeko balandi ya radio-télévision Kimbangiste, batali ya radio-télévision Kimbangiste bipai biso, bino bozwami na kulikete tolobaki yango kasi banganga nzambe bazali kofuka mati na nini, de tolobaki te mbala mosusu bakoyeba bongo na kosenga bolimbisi na mayoyo tata molimo mosantu auti koloba bongo na kati ya tempelo nzokande ezaki pe bongo. Tomoni banganga nzambe basengi bongo bolimbisi liboso ya tata molimo mosantu. Kuna tata molimo mosantu sima bolimbisi na maemanso ye ayebaki bongo na koyebisa biso nzokande tata moyangeli wengumba santu papa Leon nzokande azwaki maloba ya koyeba bongo na kosenga bolimbisi ya koyeba bongo na koyebisa tata molimo mosantu ete solo mabe manso mazali komono no bongo kati ya eyamba biso satana bayini bazali bongo nzinga nde tala bolimbisi boye basengaki bapesi fololo po ya koyeba bongo na kozongisa bomoko nzokande mpate pe ezangaki te batata pe bamama solo wana tolakisi bino mai maleki bongo boso ya elongi ya tata molimo mosantu kuna na tribune monene nzokande lokola bomo mesano atako bambuta babiso basengi bolimbisi kasi esengeli bongo toyeba bongo na koyoka maye oyo ekozala bongo eyano ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani azangaki te ya koyeba bongo na koyebisa biso maye oyo ezali kosala pasi batata pe bamama moto moko te na koliki te moto moko te akotikala koloba lisusu ete papa Zako aza mabe papa Mbenza aza mabe papa alobeli biso nyonso soki toyoki yo toyebe te ozali monguna ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te na maloba maye atetili nyoko alongoli musisa atalisi biso maye oyo batata batikaka bango basato na tina ya likambo etali bongo papa Zako batata batikaki liloba euti epai ya tata molimo mosantu ngai te biso te nzokande tata molimo mosantu alobete solo boyebete na tango ya kala
tozaki na secrétaire général kasi kuna pe mobulu ezalaki nzokande batata batikaka likambo ya koyeba bongo na kolobete solo c'est solo na ntango ekoya papa zakonde akoyangela bongo cabinet po ete azongisa makambo nyonso alima nzokande esalemi mpe bongo litatoli ya tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu tata mokonzi ya bule anyatisi ete ya likambo ya kolobete oyo eleko ya papa dialungana solo bambuta ya liboso baboyaki ete tata dialungana azala ayeba bongo oyo babenge ete investiture bayeba bongo na kokomisa ye représentant légal baniati mbrusu balobi ete koleka te pamba te soki azwi makambo nyonso wana nzokande biso tokobima bongo na libungu tulu papa zako bituvwi dikiangani le grand professeur afandi alobi te batata batikelanga mokumba esengeli na kota tata molimo mosanto alobi ete bandeko bangai bazali kokotaka babiro nyonso komona baministre mpe bongo na bongo kasi biso tokendaka kuna te neloko wana ya papa zako ayebaki na itinda ya batata bayeba sato koyeba bongo ya kolobi te lingomba ezokende na kokweya esengeli na telemba po ete batata basato balatisa ngai mokumba batata mpe bamama na eleko ya investiture ya papa Simon Kimbangu Kiangani po ete azala bongo représentant légal pamba te azalaki chef spirituel toboyi te wana eza mpo na lingomba po ete leta ayeba lingomba na biso ayeba mpe moyangeli wa lingomba esengeli bayeba bongo représentant légal banani bakotia ye mpe banani bongo bakoyeba bongo na komovandisa papa wanzungasi papa samba papa zako batelemi nzokande papa zako azaki liboso alobi ete te esengeli papa Simo Kimbangu Kiangani azala investi leta ayeba akota na journal officiel papa zako asalaki manso lelo euti epai na ngai te posa ya koloba ezalaki kobangabanga po ete ebelebele bazali koloba makambo mingi nzokande lelo tata molimo mosantu ye moko abimisi yango alobi ete soki lingomba eza lelo boye papa zako nde asali manso kasi akomisalelaka ye moko te batata basato bango banso basato bafandaki balobi ete papa zako ye nde moto akoya kovandisa cabinet emononoki papa Simon Kimbangu Kiangani lelo chef spirituel et représentant légal pour na investiture oyo esalemaka azali mpe bongo na journal officiel epesi kokoso lelo mpo bato balobi ete papa Simon Kimbangu Kiangani ye te lelo loye bato ya mayele bazali na kokoso mpo ya koyeba kolobi ete papa Simon Kimbangu Kiangani toyebi ye te nzokande ezali bongo papa Chango nazanga mete toyoki tata molimo mosantu ayebi bongo na kosopa maemanso ya sopi awa nzokande yo mpe oza nzeneneke likambo kobomba ezali te kobomba yango na bato bazali kondongwana toloba solo soki tolobi solo bato bayeba ngambo nini bango bazali moto na moto amiyebela ngambo nini azali na oyo afingaka na oyo acholaka amiyeba po ete bolimbisi esengami kasi soki satana koyeba kokatama mutu kasi satana alataka bongo banzoto ya bato ezali nde bato yango tozali na bango tokozala na bango lelo lobi tosenga nde epai ya tata molimo mosantu bato yango soki akoyeba bongo na komela bango na mabele afungola mabele bamelama bayenge bene bayeba bongo na kotikala po ete bayeba bongo na kosepela papa Chango maloba epai na na tondi botondi mingi papa Ntusisi Malanda kidika batata bamama babilani byankingusikia tata mwanda vela mumuna twena muwatwena manatwa mona imana tuna samuna munza tata mwanda velela wunu kiki tetele dioko katudi mwanzi kasidiki magimosiko beto stuki wididi kanelevo bankaka tukalanga fioti e lunima muwa gimudio dio betu twaizila mpasilongo voto alwa kisansamu etwa tula kibeni empu ana etalomba mpu aenda kondo avo bakatule mpu tukatudi mpu mwasilongo vo zidiki ya muntu kia monika buna keninaka kiswamiko mbutanzusi nanga ibuna kadi zidiki ya muntu vo kiswe miki tukatula mpu kani talomba vo tutula mpu mpasilongo vo kazaya kana vo yani kibinduna kingandi yani kibeni unu tata mwanda velela tuwidingi maonsoka woyle muna katika nzwa nzambi kansi magengingi ntima mpasi ko beto bonsono ka tumuiningi vo yego golo kitu keziningi yegonga kadi tata mwanda velela kalesa monanga ntima mpasi ko beto kadi twenna kansi kina bon ntima mpasi kita mona mulema ki beto
mu betu kamu yani kuve yani wambote koni ken Megatabo wunu kika futu koni kuna katuka wele kwa ni vengi koni nzani yankaka wena elendo ye wisa kwa yani bina kansi mumuna mpasi za betu zitumonanga mwini ye mpimpa ye mvula ye bia bionsono ututelele maonsono kansi wunu kikita ata leo mambona ye kabudendi ya onsono ditaranga Yerusalemi bavongatu katulisa kwenda mbila yoyoko kadidio diambu enzau vota mona dime buna nadia fita kakumuna voka yaniko bizi fuka mabu tufuka mindi bonsono mulomba kwa tata mwanda vela esonga mpasi tuza zonsono imudio dio divana kane maonsono tumudia wamu maonsono mateule tata mwanda vela alezibu di maonsono yani vonkatu nanga pitu mwiningi mama anto makiese ole fuka madia musonga vo atata utupule mvugila kansi pe kuna nima tata mwanda vela songele buwe bona nsamu telele buwe bakadila bosila batata babatatu tuka munatata kisolokele ye munatata dalunga na mambu ma tadidi vo kabine nzo ya kimfumu itelanga ma tata mwanda vela yani vonkatu momoto basa vanga kwa muntu anka muntu tema yidika tata bitu vuidi zako yani futi kuiza bya yidika mpasilongo vo kabine ke kala kyalunga imudio dio tata bitu vuidi kyangani zako buka iza uza songa maontono ibatata benansilu batata luntadila bakala maontono monto za yavukansi batata samba batila mamu songa vonkatu tata simuni kimbangu kyangani yani mfumo dibundu kazi tata bitu vuidi kyangani zako wizito masongi savu nkatu kasatila manaka kaoko kapati songa vo yani usonganga dibundu ya mvima munza ya mvimba yani intu kamuntu ankakako imudio dio tuomona vo munantangu mle yafuana waiza tilama dia diambu dia vangama imudio dio tumoni impe unu kiki tangu ya karampasi kansi undia kiese kadiba bingi yani vo kuna ntuvo mono kikotanga muna bibilu bikotanga bantu ko kansi mpangi bankaba kotanga munuanisa boto butelenge tutasaidi yani vo baluke sata nemo Zambia mikanti yani mono kunge imlavo kunga kawanka ka konvita mundi bundu yelu yalu mvita ikotle mundi bundu kamuntu ankakote mputia gonda tata mwanda vela imudio tumutanzuzi tata mwanda vela tila mene mukatula mvita ya onsono muna lukufina botondi papa Chango na kolikete mama Masamba Christine mwana jeteki ozone koloko kenkari Masamba na mitendi azaiko landa biso mama Masamba Christine mwana jeteki ozone kenkeri Masamba na mitendi ya azaiko landa biso nzokande papa Bukaka Richard na mama Grace na Pointe Noire bango pe bazaiko landa biso na bokebi nzokande toyoki mayoyo tata molimo mosantu aibi bongo na kotondola soki okoyamba yango malamu soki oboyi yo moto okoyeba na kolikete banso bayoki na baoyo bacholi na bafingi bayoki oya bango ekateli bikateli bikwei wana tata molimo mosantu aibi bongo na ko kabola bato bazali bongo na kondombana toyoka kuna na tribune boni boni makambo bazali koleka kuna mama Giselle Lobela. Mpungi anzitu suko data mfuma longo fuma dibu
muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu Kyangani mpevi ya nlongo sadisi nkiampila matondo tufutu kuvutulila munlemvo yezola biutata mananga kutusonga betu basumuki kadi nlemvo akusikilanga muntangu yika imani yekinkuikizikia kumumbandu kambandu diati divanga mone mulumbu kya uno bika dia tuvana ntimanduka pasi twazaya bonso tufuti kukitabidila mulumbu bya kubu kutuyambulande kontangu za wonso no mundhondolo za mbeni nkadi ya mpemba bika tufuatisa kimwanda iwatutula dimbu kya nsisi nzaye mafanga matombe batumwena wonga tuwilungulongi litukilingi munkanda kuwa nlongo usiku lusulu wako mpetulendilo ubuntangu yifweni pasi voto vambana betu yebetu tuvambananga nge kuvambananga yebetuko wenda yebeto muluvuvamu sabala tuzolele kota sabala kya lukulu tata mfumu ambanza utusadisa kadi kuncha kiemba twena katuzeiko ensinga buna tabuka bakwa banavuka muntambo wa kiemba kansi vuvu kietu munge tata mwanda velela karinge kunsambe mandangiko tsambu fazula tsambu ya lusako munutulombele ya sikila yetu wau ya kwa yele mvu muzora kwa ngedi yetu se mwana yetata mwanda velela tsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezora kwa nzami wa siditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yele mvu se ye mwane mwanda velela. Amen. Pour le salut, ça, oui. Main fixe. Luenda Kambote. Équipe porte-étendard.